Regretter mingi kaka lobby boye toki ka ba formation allez lobby école Rosalate ezali salité ezali c'est tout millier na biso ya makala ba terrasse bangungi potopo do bato bazokufa na ba salité na covid bakonzi batalela biso yango. Mbote na bino banso balandi ya mission to komina tango to pesa une émission na biso lelo to lobela mingi etali éducation ndenge mo mesani ko landa na bino de dimujinga éducation lelo tozo lobela ngo pona nini kala mingi te ndenge ka boyebi deuxième vague ya COVID-19 ezokotisa batu lobi na bandaku ou soit toko bakeza a pepeneti reconfinement ba classe nyoso ekangama université respect ba gestes barrières pendant combattre na bokomba COVID-19 to landa ke partout na monde eza na France eza na États-Unis eza wapi deuxième vague ezo sala penza makambo yango pendant ko boya bato bakufa président Félix Tshisekedi azu mokano pendant ko battre ya bana ya mboka apote bakufa te. Sans plus tarder, lelo tozana invité na biso maman Mado Mikadida Kisi pour montis l'école complexe scolaire La Grâce na commune ya Makala. Maman oaza parmi base mibali ya makasi o baluka kozana école de la GT ba difficulté ba mikanda ba nini ebele mais ça l'effort école za ya kala. Quelque soit ba difficulté maman ko barakaka ko sa musana na école. To lekimba moko n'invité na biso maman Mado Mikadida Kisi mbote mama journaliste ya solo ndi na uti koloba oza promotrice ya école complexe scolaire La Grâce oza pe mokambi ya centre de l'éducation de réinsertion des enfants en situation difficile CRSD en sigle tonto yeba na yebite onga na yebi po na yo na yebite bato bakoyeba oza susu na nini esosaka bilange esosaka nini so yo moko expliquer bato oyo zali. Merci maman journaliste. Nazali maman promotrice à complexe scolaire La Grâce. Et puis na créé centre d'éducation de réinsertion des enfants en situation difficile. Na bandai ko sunga bana oyo bazana ba problème ba kola mais batanga te ba bota ba bandai ko ya ko sa ba couture et puis na sunga mingi ba olfele ponga mo pe nazalaki olfele. Et puis na zakape na bilanga na sala ape bilanga na lona développement na kutu na sala ki incroyable makemba iboti bato balei na sala ape bilanga na za na ferme na ngai na plateau de bateke ya so bile mo bo tukolanda mama Mado Mikadida Kisi ndenga utukoloba o ya zali mais maman avant de continuer to souhaiter joyeux anniversaire à la retard. Tu as vu que moi, novembre, maman ou t'es bon qu'on fêter anniversaire le 28 novembre, tu souhaitais attendre la retard. Donc, année aux années, tu es en novembre, tu es en décembre. Donc, tu as une fête quoi. Fête, tu continuer. Maman, t'es l'icambotali COVID-19, tu es en deuxième vague. Tant que COVID-19, il y a qui mbali bosso na RDC. Conséquences ni ezaki na l'école, tant que batunyo so bakene na confinement. Merci maman, conséquence yaki on attend to yambi bana na retour donc bana ba perdaki nyonso. Ozo mona ke mwana o azana 4e ozo poser ba question à 4e azo bango souste même à comment ina 5e ozo poser ba question à 4e azo reconnaître ngo souste. Donc to mona ki laisser aller na ba parents nde bana bakende ki na ndaku bakende na bakaye na bango faut ba continuer kotanga bakaye même ba livre bazalaka nango eloko te donc bana ko sakana donc pona bango penza confinement na pona bana ezalaki te même so vai na nzelo zo mona bana bazo yenga ka ndenge yana bamisu bakoma ka biteka teka bon vraiment l'état pe ata la côté on a pour éducation ya bana na biso ya Congo
toyebi te avenir alobi eza bana mais soki tozoperdre bana bongo mpo na éducation toyebi te soki tokosuka wapi bana bazotanga lisusu bien te toyebi te tosuka wapi mais yambo avant tokende na deuxième question tokende nanu kuna na bakambi ekolo décision bazwaki mpo na deuxième vague ya covid-19 balobi ete depuis à partir ya mokolo alobi vendredi le 18 décembre classe nyonso eza ya kokanga eza université eza enseignement primaire secondaire nyonso eza ya kokanga ma distanciation sociale respect bageste barrière nyonso kolata cache-nez kosukola maboko donc toyebi te covid oyo soki tokosuka na yango plutôt sans plus tarder tolanda nanu bauti kolanda bongo bakambi ba ekolo ndenge bazwi décision ya kokanga baekole mokomo alobi yango toye awa na lombango mpo tosolola na bakambi ya ekole neti mama Mado Mikadidakisi responsable ya complexe scolaire la Grâce toyeba décision yango bazwi yango ndeni mama Mado Mikadidakisi deuxième vague ya covid-19 à partir ya vendredi le 18 décembre classe nyonso eza université eza ya kokanga mutu na ndako na ye mutu na mutu afete epa na ye mpo na kokima covid-19 mais tonto yeba calendrier scolaire ya mbula oyo babongisaki yango ndenge nini congé enge ezala quand makambo ebongani ndenge nini. Merci mama journaliste to regrette mingi kaka lobi boye toki kaka ba formation ale lobi école ekozala te vraiment bakonzi tozwaki calendrier scolaire il fallait école ekangama samedi le 26 yao tobandaki obongisa ba examen na biso mpona programmation tosala yango le 24 bon brusque boye toyoki ka information lobi école ekozala te donc to regrette mikolo etikala ika moke il fallait tosepelisa ata baparent tokende ata congé mais bakangi yango brusque il fallait batika biso ata semaine wana tokomi déjà na suka le 26 awa congé elingaki ezala mais toyebi te covid ezali salité ezali c'est tout millier na biso ya makala awa baterase bangungi potopo do bato bazokufa na basalité na covid bakonzi batalela biso yango batalela biso vraiment mais baparents nde bakoregrete makasi. Oui, ya solo baparents nde bakoregrete makasi mais toyeba solo est-ce que vraiment bozo respecter ba gestes barrières na école na bino entre autres kozala na masque distanciation sociale température mayosko maboko toyebi te makambo wana nyonso est-ce que bozo respecter mpo babike biso to négliger ba respect ba gestes barrières yango wana il faut pena bameka pena kotia pena strict côté wana sino te bato bakufa ebele est-ce que vraiment bozo respecter ba gestes barrières. Bon na école na biso totiaki batuki ya minene bana mpo basukola maboko na basavon bon mpona bamasque tozalaki koyebisa baparent na kasi otamboyi na kati ya basale omoni bana mosusu baza na masque bana mosusu baza nango te donc a na Congo négligence ezalaka okoyebisa bato bosala boye na ndenge na bango bamisusu bazorespecte bamisusu bazorespecte te toyebi te soki tokosuka wapi ya solo tozo continuer seko continuer mokomo lelo toni toyeba mama Mado Mikadidakisi misala ba école toyebi yango eza papa to pe mibali nde basala yango parce que ba difficulté ba document na l'état na biso l'état congolais l'état moloki ovanda muke bo soki contrôle aboy ovandi muke ba contrôle kilikili elo nini opusaki non osala na ko créer école olo ni epusaki est-ce que ba parents na yo moko azaki na école elo ni opusaki yo musala ya difficile boyo mwasi ondima penda kozala na école koza pe na ba enseignant ko futa bango ambiance nan elo ni epusaki yo pe ambiance ni ezaka yo na ba lakisi pe mimi to monika eza ba mama maloba na mboka. Merci mama journaliste ngai nasalaki développement na kati ya paroisse église catholique na mokristo ya catholique donc nasali mingi na basango batiaki nga présidente ya développement nasalaki mpe na finance na église donc na travaillaki bien na kati ya église wana nazalaki kokamba mpe bana ya groupe K nazalaki mama sepe donc na bana na nga wana ebele bazalaki otanga te
na 1999 okotuna mwana ntango Mobutu wana